Bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout. Ezali ngai Anderson Balapabo, leader ya Diaspora Debout. Na pesi bino balandi nyonso ya Diaspora Debout na mokili bomba mbote. Toye na lumbango to solola mukie na problème oyo ezokoleka na mboka na biso na ba video oyo epanzani na ba réseaux sociaux partout na ba WhatsApp batu baza kotala baza komona kasi batu bazoye ba vérité te toye to la kisa vérité na batu po ba yeba nini ezali koleka. Problème ezali ya Mama Denise o azali première dame ya mboka na biso de la République démocratique du Congo pe première dame ya Afrique pe na Mama Gisèle Pela. Mama Denise azali femme légitime ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mama Gisèle azali mama ya mwana ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre bango mibale moyen to comparer bango ezalité. Mama Denise azana charge ya munene pona kosunga président République pe kosunga mboka na biso to peuple congolais en général pour ekende liboso. Problème to moni biso nyonso ba vidéo zo tambola na réseaux sociaux o bazo loba Mama Denise atindi bato ba menacer Mama Gisèle Pela ezali vidéo ya lokuta. Bolanda vidéo wana malambo komona ke na kati ya vidéo wana ezana eloko baola kisate. Mutu aza ko ganga asala ba commentaire ya lokuta na kati ya vidéo wana kasi image ya malongo balakisi bana ya Félix nani Mama Gisèle to nani omona ke na kata video wana mutu azate kasi zaka ka lokuta na lokuta botala voici bana ya Mama Gisèle botala nde bazonyo kwama bango e bana ya Félix bomona ke video ma bazolakisa lote zo lenga ezolakisa eloko moko te pona olakisa ke eza lokuta. Mama Denise babandi kokosele makambu lelo te bakotise na makambu ya lopango ya papa Mokia o bazongiselaka ye oyo papa na biso ngo ikasanja bandai kofanda tango bazongiseli papa Mokia mapango na ye tomona komba Mama Denise ekota na kati o Mama Denise nda salike baboto lango ikasanji bazongisela papa Mokia po Mama Denise nde alingi asomba lupango wango. Tomona bakosela Mama Denise makambo a détourner 2 millions pour na fondation na ye ekende liboso asungaka bato. Tomona likambo ya 6 millions bakosela Mama Denise bakoseli makambo ebele nyonso bazoluka basala po